Next TV 243. Chaîne EPSOC, information crédible et à la source. Et ça l'est nous n'a pas autonomie. À Austin, à Catalan. Next TV 243. Information politique, socio-culturelle, musicale, religieuse. Next TV 243. Professionnel, publicité, marketing et management. Maman, Elingi, Oyo Nyoso, Alingaka, Mobikisi na bengi bino awa, na Mes TV 243, Mes TV 243, Kobukana te, Okomona ngai Mobikisi, Okomona Mwanze ya Loyembo, tala ndenge ya yembeli bino. STV 243, s'abonner massivement. S'abonner massivement. Mobikisi Mwangai. Ah, tikizalaki, elengi ya Loyembo na yo, na MS 243, tala, esika bakomi s'abonner na rouge, kamatali sapi, oyo lembolela kasupu ya madesu, tobika. Salut mes loulous, salut mes vrais ya Ezosé William, le mignon de la presse, c'est moi Nababo Tsuaï. Alors toujours wana liboso na bino, pona ko sepesa bino la chaîne Oyo Moko, balobi bo s'abonner massivement, balobi chaîne Oyo permettre biso nyonso tozwa ba actualité to yeba makam Oyo passer partout dans le monde. Émission Oyo tout benga kango vraiment masolo ya mboka parce que tunaka un peu koyeba makamzo passer na mboka na biso précisément na ville ya Kinshasa, la République démocratique du Congo, mon pays. Oyo bisika bakoko na biso mboka ya Mobutu, mboka ya Laurent Désiré Kabila, mboka ya Faci Béton. Le sujet na biso ya mokwa lelo zali difficulté ya moyen de transport, difficulté ya moyen de transport, le lengue ezo déranger peuple congolais, ezo déranger ba kinois. Bino mo bomoni ndenge batu bazo kima bazo la taxi, bazo la moyen de déplacement parce que pas si ça na mboka si j'ai que difficulté ya moyen de transport na émission na biso masolo ya mboka omoni batu ndenge ba telemi na arrêt pona kozela ba transport pona komema bango na ba destination oyo esengeli oyo bazo kende to komeka un peu kosola na bandeko na biso ya moto na bandeko na biso ba chauffeur ya mituka pe mokonzi ya mboka na biso Faci Béton na bolamu ozo sala pona biso asina kocha ba mituka ba transco na ba zone nyonso ya ville ya Kinshasa na ba commune nyonso pona kosunga biso est-ce que esungi parce que esungi to mona bandeko ndenge ba temi boyete pe ndenge bazo wela te sujet ya mokwalelo zali ba difficulté ya moyen de transport to na pesi bino nyonso bambote bisika ezwami bino. Merci na Marobi Lombi, mon sponsor personnel et privé, et sans oublier à Ouli Mouché du Code Jambo na kosenga à mon réalisateur afongolanga tozwa bandeko pona ko loba pona sujet ya mokwalelo. Bonjour papa. Bonjour papa. Boni santé. Santé nangolo nzambe tezali nango. Ok papa, si je n'habite vraiment tout le bela mokwalelo zali ba difficulté ya moyen de transport na ville ya Kinshasa. Tomoni vraiment difficulté za makasi na moyen ya transport na kati ya ville ya Kinshasa, côté na bino bana moto, côté na ya ba chauffeur ya mituka pe mokonzi ya mboka asina kocha ba mituka oyo to bengi na komba transco na ba zone nyonso ya ville ya Kinshasa pona ko permettre ba congolais ba leka un peu na ko sungama na moyen de transport. Papa nanga ba difficulté oyo bozo mona awa na kati ya ville ya Kinshasa pona likamba transport koki vraiment ko betela ngo CT koki koloba nini? Ndeko na ngai passe ya transport eleki soki ko président de la république acheli biso ba transco ya sika transco nyonso ya ache wana edindi nango ezomona na te transport eleki passe ya kusakana te achaki couvre-feu ezo banda 21h mais okutani na bambouteillage moko ya kusakana te
sikoyo talaka na liboso na nga ndenge bato batelemi bazela transport nayebi soki pasi eza ya kosakana te babiso atiaki wana nyonso ezindi nango ezomonana te malgré ça embouteillage eleki ya kosakana te to ba par jour tokozwa ata journée mobimba ya embouteillage ozo comprendre ndeko journaliste nayebi soki pasi eza makasi talaka ndenge bato bazokima awa nde bachargeur bakangelaka bato transport chargeur akangeli o transport opesi ye 500 francs nde okoti na kati ya taxi to bayo moko soki otelemi boye moyen ozwa transport eza te surtout bandeko na biso bato oyo batambolaka te pasi ya kosakana te akokima ndenge nini po azwa transport moyen akima eza te sikoyo yango tozosenga epa Félix Tshisekedi président de la République abakisa balo ya babisi Kinshasa eleki munene Kinshasa eza mukete abakisa babisi ezindi ya kodinda ndeko na nga journaliste ezindi par rapport à quoi ils ont monana lisusu te bazani kuba batie ba prix na bango moko ozo rendre peuple congolais difficile pour na kozwa transport non prix eza nango normal prix eza nango 1000 francs ça dépend moi nzelo ozokende kolunga nano malgré ndembo koza apesi mutuka kolunga na tibandal ti Kingasani ofutaka 1000 francs kolunga bandal ti Kingasani okofuta 1000 francs kolunga bandal ti Victoire eza nango 500 na Transco ndenge eza wana mais Transco bien sûr apesi biso ba Transco pona ko diminuer chômage à transport mais et diminuer nango te eza loko le bakisi plus tozobika kaka na ba moto soki moto ezali nde ekosunga biso po ekomisa biso ti na destination malgré ozomona kaka kete babisi ezomonana te babisi eza nango mais edindi na kati ya bakomine ezomonana te ozo comprendre ndeko journaliste bandeko mosusu bazosungama na bango na bamoto moto nde sikoyo ezosunga bato po moto ezokende ti na fin fond ya destination ya muntu et puis tracasserie eleki makasi na kati ya nzela roulage nayebi te soki bapesaki ye autorisation ya kozwaka kosengaka bapermis toyebi ke permis ezalaka na moment nango l'État afixaka mpona kosenga bachauffeur mais roulage tout le temps soki otelemi na embouteillage roulage fois ya akata contact pesa permis yango ekomi lokola eloko moko boye bazosenga epa baroulage soki oza na permis te bakosenga 20 000 toyebi te 20 000 wana ekendaka na kese ya l'État to ekendaka na mabenga na bango privé ya baroulage yango tozosenga na mpona général Kasongo alobela biso na likolo ya roulage oyo ya batracasserie oyo batie na nzela yo roulage batie na nzela mpo banda kocontrôle bamituka koindike bamituka etambola mabe te mais roulage ya yo mosala ekomika mbota likasu ocréer embouteillage mpo osala mbote mpo bapesa yo mbota likasu eloko wana eza be te ezozongisa mboka na biso nsima président de la République alobi boye changement de mentalité ezobanda nanu na armée ekokita na la police ekokita na kati ya peuple mais changement de mentalité yango tozomona te mentalité ezaka ya kala oyo tozalaki nango ya Kabila wana nde mentalité armée na biso eza nango nde mentalité la police na biso aza nango nde mentalité roulage aza nango et puis bazotiela biso bato mosusu non identifié na kati ya nzela ozomona muntu aza na kati ya tenue civile mbala moko abloke yo tokangi yo papa okangi nga mpona nini lakisa document na yo ntango ozosenga document na yo alembala moko moni policier aye kuna ye kosalela intervention aza policier or kaza policier te ndeko na ngai biloko wana nde tozosenga ke général Kasongo abundela biso na biloko wana et puis gouvernement central atelema makasi likolo embouteillage eleki
eleki bamboutillage eleki bamboutillage mosusu ezoya ba tracasserie ya roulage ndeko journaliste. Merci vraiment pour nous répondre de toujours tambola pour nous jouer sous bandeko. Bonjour papa. Bonjour ndeko. Toujours bien vraiment sujet na biso ba difficulté ya moyen de transport na kati ya ville ya Kinshasa. Tomoni mokonza mboka asina kocha ba transport oyo pona kosunga peuple congolais ameka un peu na ko s'en sortir ya Transco. Mais tomoni embouteillage aussi la te batu bazo wela ba transport. Tant que congolais, tant que pe mutu oyo ozo sunga pe bandeko pona ko évoluer na si place na bango bazo kende ko vraiment ko bani pa likambo oyo ya difficulté ya transport. Ah bon. Et loko penza tokoloba po difficulté ya transport. Premièrement penza tozoba mingi pona ba roulage. Bato bazo sake difficulté koma eza ba roulage. Roulage ndenge azawana azapo ke asunga biso ayeba komema biso lenga toki kotamba na nzela. Or ekoma commerce ezaka su ndenge ate ozoma motuka ezosala manevre na katikati ya nzela roulage azana azoloba te pona nini effet na ba chauffeur kolesa roulage mbongo roulage azala su roulage ya leta te akoma ya ba chauffeur dede ba roulage nde bazawana bayebi ka kokanga moto défaut bango bayebi eza ya moto mais bayebi défaut ya motuka te bango bakoma ndeni bazomema motuka ekangi nzela epesi embouteillage eloko ezomema embouteillage na nzela euti wapi jamais na bapays mosusu totambola tomona te ke motuka esa manevre na katikati ya nzela ntango ye azosala manevre azofrene baoyo baza nsima esi ota azofrene bango bao mpe nsima kwa bazosefrene ezocreye embouteillage mokonzi mpenza azwela biso décision tozobake changement eza te au contraire tozokufa nde kokufa dede baye kotiela biso couvre-feu mokonzi atiaki ezali commerce te lelo eske azosala suivi couvre-feu wana ekoma bazotia bare bopesa 500 sikoyo yebisa biso soki nde batiaki couvre-feu to mpo na raison quelconque ben eske eloko ingaki ehabite na bit te ekoma commerce alanda no likambo ya couvre-feu tala babare topesa mbongo nde 500 eske commerce aba osala biso boye Transco ezosunga mais Transco eza moke pe prix ya Transco eza likolo bapesi na 1000 francs tozano na tango ya président premier ministre Honoré Matata Ponyo atiaki na 500 mais ndeni bamatisa na 1000 francs ntango bazomatisa mpo na raison nini bapesa biso raison oyo bango bamatisi Transco bongo. Merci papa na nga totambola tomeka un peu kozwa pe ba réaction ya moto nyonso apesa selon ye. Bonjour. Ah bonjour. Tolobela ba difficulté ya moyen de transport na ville ya Kinshasa tant que mwana moto oyo pe otambola pe na nzela ba difficulté nini obokuta nango na kati ya moyen de transport. Papa ngaya kolobeza ke na musala o tozo sala en tout cas bazo nyokola biso makasi côté penza ya ba roulage en tout cas ba roulage bazo tia biso pandi likolo ba roulage neza bongo ezaka ke oleki boye ba créer embouteillage bango moko dans le vide kaka boye ba créer embouteillage allez ba kanyomba moko soto ba kanga yo wana ba bando sengo ba taxi ba taxi wana ba 30 000 ba 35 000 ekendaka wapi ba mbongo wana nyonso o bakangaka ba moto surtout Victoire Chibango magasin donc partout oyo ba roulage ba commencer la biso mbongo tozo comprendre te bazo somisa biso ba bloko bo somba bo sala boy tozo sala mais bazo kangaka kaka finalement eza nini ba roulage tracasserie leki makasi ya makasi tolembi en tout cas ba konzibateur la biso pa likambo surtout pour na ba roulage bazo nyoko la biso ya makasi na ba bureau de mutu so monika en tennis civil boye aleki mba moko bolo kwa client atelemi so akatomba mo contact oh papa kita moto yo zanani po kita mutu na moto pour na boye eza bien te donc ba roulage ba komi miyibi ya ba miyibi
tracasserie leki makasi bazo kanga chauffeur penza donc bakosesa na bato ba accident basesa bato ebele ba accident ba roulage et ça qui tant chauffeur amoni que roulage azoya nde po akanga ye soit ko palpiter comment kenda aller tout à tout mutu et bien te batika makambo wana tracasserie les habitats na mbata ba comment olanda ba mituka pa biso bato moto donc comité donc toza sous na place fixe te ya kotia lokolo comme a otie moto bakangi otia bakangi finalement balukela biso ba sesika moko ke te esika moko ke bato moto to vendre ba moto wana ke ba client ba yeba mati po to comprendre to kende bo bakangi ozonga boye bakangi okende bo o papa boye boye. OK, merci papa nanga. Et ça m'a bien en tout cas loko wana batika ba roulage ba futa ka bango. OK. Ba roulage ba futa ka bango batika ba tracasserie oyo batika biso pe to sala musala. OK, merci. Bonjour papa nanga. Bonjour papa. Rolobela vraiment les Kambouya moyen de transport, ba difficulté à moyen de transport na ville ya Kinshasa. Ouais. Papa nanga, ba difficulté oyo vraiment nini peuple congolais zo vivre nango na moyen de transport oyo okoki vraiment ko banini. Na ndanga difficulté ya transport ya ville ya Kinshasa e ba nango. So tali bakar ezebele. Bitu ezebele mais au moins na bari bato bazakaka. Donc mamba transport nga lobby na ya nango ndenge ko za nango parce que mboka biso za mboka moboye. Yo mebiga ndenge za bato bazokota bazobima bayeba na position te bazotonda kasi kotonda na mboko. Donc mamba transport mais vont aller pena ata ba train lelo transport ko za ka passe. Transport ko za ka passe. On comprend. Malgré ba transport mokonda mboka azupé, ba mesure nini le sumo ko ba kisali susu po ba embouteillage ba difficulté sila. Bon, net so ta place ba so de moto ba tie ba so de moto so tali pena embouteillage pena vraiment le soute au monde a bolegi pena re pena ndenga likolo bolegi wa donc ba place pena ka o itikali nango net ba so ke ba nzela ba kinga sanyo wana au monde embouteillage mingi ezaka na ante akimbuta wana na place so de moto wana na ba cité wana ne place embouteillage ezali donc mama embouteillage mboko tellement toza belé to tonda ka se ko tonda bato ba yeba na position te embouteillage ko zanga na ko za te na Kisasa ata yo ba zu train mais ma bato fele ke na bango boy ezo na bango boy embouteillage ko zala kaka donc yali kambuka l'état faut amekaka ko multiplier sur ba mesure pour mambango etambola bien. Merci de tambola vraiment tous les sous mutu mosusu ameki un peu ko expliquer biso. Bonjour papa. Bonjour monsieur. Tolobela ba difficulté ya moyen de transport na ville ya Kinshasa. Difficulté oyo aussi la tête au monde batu ndenge bazo wela mituka batu ndenge bakomo ke ba place parce que difficulté mokonza mboka atie mituka tomoni yango pe etambola kitango ni asali inauguration na yango mais ba embouteillage oyo ba difficulté oyo ya moyen de transport aussi la tête pourquoi koki vraiment ko banini. Bah oui, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Mais ce qui est en train de banaliser ma réflexion, c'est bel et bien que le comportement de nos roulages. Oui, donc nos roulages, mais sont en train de préjudicer, n'est-ce pas, les moteurs à plusieurs reprises. Donc il y a certaines là, ok, bah ouais, bah koki, kokende, mais le moyen bah kendango exact, bah qui m'a roulage. À part bah roulage, donc tous vraiment la bambata. Alors maintenant, je voudrais dire ceci. Mais notre pays, c'est un état de droit. Hein? Ce n'est pas un état, n'est-ce pas, de X ou soit de L. Notre pays, c'est un état de droit. Nous sommes liés au droit du travail. Au point de vue juridique, Moutou, il a donc le droit à Moussala. Compte tenu de l'État, Azala Missala, il a coupé sa bagénité. Bagène, jugé bon, oui. Mais oui, n'est-ce pas, de faire la moto. Hein? Parmi les moteurs, mais il y a des D6, il y a des gradués, il y a des licenciés. Maintenant, voyez-vous. Alors maintenant moi je voudrais dire à notre président de la République de bien vouloir nous sécuriser sur tous les plans. Premièrement, nous sommes menacés d'abord par les roulages, de l'embata, mais soi-disant les bureaux D. Alors que mais moi je voudrais voir la lumière. Est-ce que les pays est bel et bien que dirigé, n'est-ce pas, par la loi ou soit par les gens là. Mais si le pays est allé diriger et pas on est président de la République, il faut président aïbanako sécuriser biso anamboka. Et puis on a comme si ils ont la guerre politique qui moko ils ont les cas anamboka na biso na on guerre politique. Mais pourquoi la guerre politique? Alors donc tangu gouverneur o liboso o azalaki awawa a $40.
asengaki ba $40. Alors là na gouvernement oyoyo na aucun soi-disant mais soi-disant na gouverneur azo senga $200 na motard. Donc loba na ngai aza na posa ba chômeur ba koma ebele na ba kulu na ba koma ebele yango na souci ne o ezali soki mwana na ye abando kumba moto mais jamais alingai aloba ba mama boyete bino boboyi kopesa biso ba misala boboyi kopesa biso ba misala toza ba gradué toza ba licencié mais tika biso to débrouiller to vivre boboya na mboka o boboyi opesa biso ba misala ba jeune il faut en relation dozi musala toza ba gradué toza ba licencié bo tika biso à l'aise to boyi kuluna tika ba monteur vraiment à l'aise basala musala na bango ndenge esengeli mais yebarango élection to mata to kita to komara wana esengeli bo ni me conduite na bino ezala malamu poto encore ya repona bino alors que c'est ça oyo etali embouteillage ba oyo bazo kozango ndenge na lobaki ezaka bambata na ba roulage likolo ya kokanga bata moto koza bango bambongo kokanga bata mituka koza bango bambongo eloko na esengeli esila. Dans les pays normaux, il y a certains groupes de pression que l'État attire pour nous resala musala wana. Mais biso n'importe qui a commencé à musala wana. Makamola to linyango te, makamola to linyango te, peut-être na mayele na bango ko senga biso $200. To ko marcher, to ko violer mibe côté, to ko sala kaka one mibe ko lobi tina li fobo. Tina ndenge ba droit na biso ekozala respecté. Merci beaucoup. Merci vraiment bande konabiso ndenge bosina ko répondre na mituna na biso na sujet ya mokwalelo ba difficulté ya moyen de transport na ville ya Kinshasa. Merci na bino so bopesa biso confiance bomoni bino moko lolenge bato ba telemi na ba arrêt botel na kosenga vraiment na cameraman nga ameki un peu kozwa bande ko ndenge ba telemi na ba arrêt bomoni parce que difficulté eza ya transport. Mokonza mboka atie mituka atie pona kosunga peuple congolais mais eza nango kosunga peuple congolais te ezo sunga nango peuple congolais te pe ba prix oyo batie eza vraiment favorable te pona ko servir peuple congolais quand le barake musana biso équipe ya MES TV 243 ezaka ala pona kozona ba actualité kozona ko tila no ba sujet to débattre to solola tout ba réaction ya peuple congolais pour na sujet oyo toche. Merci na mon réalisateur privé personnel Douglas Picture moto simi ba image kitoko awa na MES TV 243. Merci à Yaouni Mouché di Kodja Mboka. Merci à Yamao Mao Bilombi Motema ya Steve, ma belle sœur, la femme qui se respecte. Merci à Ya. Non, c'est là vraiment merci. Nzambe abakisa mingi ya pambola pesa vraiment oyezangi na pesi ba merci nanga na papa papi Eder depuis Bruxelles na Anvers balobi papa moko bien o asolaka ayi vraiment ko considérer bana papa papi Eder. Merci à toi, merci na famille nanga famille ma famille Mpiangu, merci na ba sponsor ba partenaire na bengi boya penza na posa balobila biloko na yo boya boza jamais dessus. Merci à Richard Moulenda, ya de Kati, merci pourquoi pas na maison cosmétique VL cosmétique babi tentira bien na mafuta moko ya bien eza sans hydro au benkaka na plus 243 90 ça 90 45 166 93 à la fin. On va directement équipe Oyo il y a MES 243 pour na kozwa maison cosmétique VL cosmétique et pourquoi pas na Nadine Bouté la surnaturelle. Moi c'est mon consent hydro, moi na France il y a solo tous là yo vraiment na juillet to ya pa kozona aéroport maboko ya ko fungwama balobi boya bajika na espace kitoko na commune Njili précisément na quartier 2 na Kitobolo espace café suisse. Quant à moi, je vous dis bye bye.